www.potonapoto www.potonapoto. Bon, biso doit quoi prendre hein tant on bata poto ba bengi biso ne ba tchaki photo na internet que Claudine Golgotha Koufi toi na ba doute tout ça n'est trop na nouvelle on va mettre paille tina les abeilles bon ayeko tika soma tant moi mulai ata ba 7 ans a kima moi milliard d'artistes to éviter zaki nini www.potonapoto. Merci na Valentina biso ya 3W poto na poto. Quand on dit poto na poto, poto na poto, www.potonapoto.com. Merci na biso to bolanda ka émission facilité. Émission facilité c'est émission oyo ebimisela kabino ba biloko nso na facilité. Eza émission oyo ata mutabombi likambu na yeto koya toujours comme ça na facilité. Eza émission oyo attaque le connaît bon mamaki à travers facilité notre commission na bilili toujours nous surtout le baka na facilité lelo oyo ezaki jour ya suka ya ser na biso Claudine et bimaki lobby balongola Claudine lobby na mort lelo oyo to na place on a salle oyo to la ser na biso Claudine to ko grand hommage ya suka na bato union so fanatique union sota Claudine bana Paris Londres partout dans le monde vraiment na bino surtout oyebaki Claudine de la tika biso vraiment na 5 molimo na ye epe manakima merci toza toujours wana tokozwa moko na moko bakopesa ba impression na bango bakoloba pour na Saint Claudine merci beaucoup poto na poto bonjour président bonjour président lelo to ko rendre Saint Claudine artiste au badino surtout ba yebi vraiment to ko rendre hommage à suka nenga utiko tika biso to yeba Saint Claudine abela kinini. Bon, biso doit quoi prendre hein tant on bata poto ba bengi biso ne ba tchaki photo na internet que Claudine Golgotha Koufi toi na ba doute ngo ngolo banini parce que toi na information na yata moko te se umeli bambula ba biso ka que Claudine akufi internet ba poto ba bengi moi na nga blesse ba bengi ngai ba tumsu ba bengi ngai na côté doute mais na ki obligé na luka adresse na bango na monga fula place za ko vanda pona que koma kuna tant na zo adresse na bango na monga fula ke kutana ba yana ye bandeko na ye nda ce moment na ba bisenga ke papa Claudine asaki AVC nde yango na asaki na ngale masali 1 mois ngabi oh mais na 1 mois na biso to yebite ozomona donc to yebaki information to yebaka Claudine akufi do asali AVC selon famille ne ba bisenga siko na emo wana sali ponde tomoni ba artiste belé vraiment ba mipesi na matanga na été to yebite pona ni Claudine atikaka théâtre kala toni bon ezali pe l'une des causes hein? Mais azaka artiste bato ata na minute to lo baboye to mona bato musu ba ya ba bijou ba irsil ba bakata ba milo bana nzela déjà bazoya na bango mais ndenge zalaka engouement hein? Ya ba artiste yango nde salamité. Bon, on a eu des raisons personnelles, il y a mutua, mais et puis bon, tout cette trop battu pour matin ils ont monga fula yangwana, mais ce qui peut matin on va artiste parce qu'il y a un cœur, et ça n'est qu'un zo peut-être on a mon abattu, mais mutamtazana occupation naie, donc moi on a condamné pe bango exacté, na éviter pourquoi, mais biso quand même le gars toye, tous ali battu, tu es se présenter na matin à Claudine pour souka ya Claudine ça va jouer dans groupe nanga les abeilles, aux hommes donc yangwana na ko zangate. Conseil nyoko pesa na famille obao batikana. Bon, conseil na famille omoni mingi le bande bandeko no bazana potoneti maman Élysée Elisa oza na Belgique auto benga pe kalaté donc quand même courage kaka. Courage bazana courage za makambo yaka o bango pe batika li vie zo continuer nango. To regretter ka présence na niveau famille pe azali kaka artiste pour lobilo benga zo ngapena musala na ye. Bozaka na courage boyi kampi ko bino botika li atiki bana na ye boyi ba ko bomba pe bana na malamu bo garder bango bien nzamba ko sunga bino pe bozaka courage lelo ya yakei lobi nango mutu musupa okene donc ezaka bongo to sala kaka bomoko courage kaka ndé na famille na lobi bo swana te loko te atiki ne pe ba million te atiki ne pe bloqué belé te courage kaka na famille. Oko yebisa biso c'est Claudine akufi atiki bana combien? Bon d'après nga na yebi que Claudine atiki bana mibale mwasi moko mobali moko ndenga na yebeli yango
Merci président. D'accord. Merci moi toza toujours na mawana sangwa ma c'est Claudine ninga uti kotika biso artiste et comédien na biso o bato belé o baye baki. Merci beaucoup toza toujours na matanga. poto na poto. Bonjour Mamilo. Oui, bonjour petite soeur, bonjour Cynthia, journaliste Mounene, Boni. Alors maman, Mamilo le to komona yo to yebiso so ko grande sœur na biso Claudine artiste et comédien o uti kotika biso vraiment nengi na yeba sœur Claudine azaki nani boyeba na wat. Bon, Claudine, actrice moko ya kala, vraiment une vraiment ancienne. Asala musane malamu, azaki pa ya Johnny. Ya biso toze pa Elomé, bango baze pa ya Johnny. Toyebanaki na ye, etamba bandeko ba collègue musala moko to bandeko pesa na mbote. Siko elo mona ingalo ba conseil nyoko kopesa na baton surtout batikali po to komi komona ke ba comédien o batika ba théâtre kala bokoma kosundola ba matanga na bango ke ya ba comédien misusu ba o bazana actualité lelo ke soka kufi bolele nazo bolele na place mo boye lelo o Claudine botiki lelo famille na ende ba ko pona espace. Bon maman makambo ezaka bon. Na monde nyo surtout ezalaka na ba catégorie na musala quoi et puis ceux qui ont na inactivité parce que na musala na biso tolobaka ezalaka caritas te théâtre eza caritas te pose mbongo il faut ça soko fandi na ndako esili po na yo yango monaka tosalaka mise en scène donc ce que nous faisons eza mise en scène eza réalité te parce que eza réalité okufi banyatio makasi okufi ou bien ozwi dérangement ata na bitumba scène so babetio makasi ozwi dérangement fait na ndako bato bayotala premier jour deuxième troisième jour balembi na bango bakoya na bango susu te donc pour dire que eza pasi mingi toza subventionné te suivi na biso ezalaka te de soza makasi na o nyonso opesi na théâtre e makasi wana ekosila bato basepelaki na ole baya bakoya lisusu te donc soki vraiment oza na inactivité na monde na biso yebaka ke oza écarté. Ah oui, merci maman, merci vraiment beaucoup. Toza toujours na twaki na biso na ba comédien babike tozolela na ba o bazolela Poto na poto. on est là toujours vraiment na sangwa mawa oya sœur na biso Claudine a utikotika biso ba artiste babike ba kotika epete lokola zaka artiste ya kala abanda komona na insulte mais lokola esi déjà dazalaka jana makila wana lelo oyo toye ko rendre un grand hommage ya suka na ba artiste comédien mususu toze belé a vraiment yango to kosola. Bonjour papa. Ah bonjour. Papa na biso lelo tomoni to ko grande sœur na biso Claudine hommage ya suka azaki artiste et comédien. Ngi to yeba yona sœur Claudine bokutana wapi kaka na musala théâtre to wapi? Bon, en tout cas tokutaka na musala théâtre. To sel na trop na nouvelle on va mettre paille. Ti na les abeilles. Bon, aye ko tika soma tama mulai ata ba 7 ans. Akima mwa milia ba artiste to ebite zaki nini donc to yo aka kufi to emo aka na photo ne bembe Conseil nini okoki kopesa na bana na yo batikali pe na ba o ba kosimba bana? bon conseil na pesa na bana batikali respect na bato batikali na bango bato pe batikali na bango bayeba ke wana bana baza bofele mama kufi babatela bango bien bakosunga bango plus tard. Merci beaucoup. Bonjour Nicole. Bonjour. Nicole, impression na eza nini na sœur na biso Claudine wa utikotika biso? Bon, na moment où impression na ngeza ka ya mawa po omoni mutu ata azane caractère mabe atazane mutu mabe atazane mutu ya ba façon nyonso tu mais lelo to lingaka to zala na ye lelo soka kufi to zapeka na pasi nde na oloba. Tongi toyeba sœur Claudine balobi ke bobanda na ye bozala na elongo ndenge azalaka azaka mutu akanda azaka mutu esengo tout vraiment façon na izaka ndeni. Bon, en tout cas Claudine de to travailler tant moulaye depuis pa mangwaou ti lelo mais eyako sala ba temps moko boye ba 7 ans je crois à mon anate ba numéro nyonso o Claudine banda ko utiliser et banda le kalisusu te côté o Claudine banda ko vanda mutu moko pete ayebaka
donc tolukai na bafaçon nyonso tomonaka position toyebaka ye place akoma te na nde toyekoloyoka lelo akufi. Comportement Claudine ezalaka nini? Azalaka ne bien, azali ne gentil, mais azali na caractère moko bande kokima baninga mingi. Pe azalaki mutu moko andolinga ba blague te. Azali mutu moko ya bakanda kanda mingi mutu akosa sek moi j'aime kebo asiliki donc on ezaki caractère ne même makambo mususu azalaki ne gentil koseka bien. Mais nande toyoka kufi. Merci Nicole. Bonjour Péro. Bonjour maman. Le lot tout monde yo vraiment tu collé là na mawa. Le lot c'est Nicole Akeya tiki biso pona yo vraiment le banu ezani. Bon, je crois que ça fait très mal parce que comme on a ndenge to perdre Azaline de Konabiso donc Nzambe a zoé na kimia oyebi que tout na ba événement tout kanisa bato bakufa bandi onaso ba comédien tant to mona qui espace na photo nazo ba ngabe na milo bela begina bagi tseki na ba video na mususu wana ezana biso beto kota na kati enzoka ndengo zo kokisa modo moto za na temps na ye Nzambe ya bengi mama Claudine apema na kimia biso totikali tozokanisa bango mais ba œuvre na bi ketikali pour longtemps et pour la vie donc que son âme repose en paix. Merci beaucoup. On est là toujours na sangwama vraiment tous ba comédien na biso. Bonjour papa na. Oui, bonjour maman. Lelo tout monde yo te ko grande sœur Claudine hommage ya suka wazaki artiste et comédien o bato surtout ba yebi conseil yo ko kopesa na famille pe conseil yo ko kopesa na bana nyo surtout batika. Ouais, je pense que ceux qui l'ont encore barazaki Nzamba Sungaban, vous savez que perdre être cher c'est pas facile. Bon, à ce net moment où ça serait un peu difficile il y a qu'on consoler bango. La meilleure des choses c'est qu'il faut babim sans douleur na bango et puis Nzamba gande bosunga bango parce que c'est vraiment triste. C'est vraiment triste mais on n'a pas le choix, c'est la volonté de Dieu et puis il y a personne qui ko le ganzelango ya nzana bisonso. Donc l'olangongane koki tokobra que la terre des ancêtres lui soit douce et agréable. Voilà. Merci beaucoup. Poto na poto. Bonjour madame. Bonjour. Impression na izanini na sœur Claudine de utikotika biso tongi ba sœur Claudine abelaki et le koni ça arriva ki polo atika biso. Oui, Claudine abelaki asalaki AVC. Oumelaki pena malade. Mais malheureusement biso toye ko apprendre en go. Kaka na tango mokie et puis akufi. Eza vraiment ezo sala pasi pensa makasi que to perdre le lot parmi biso. Bien que Claudine azwaki temps mort, ya bamboule belé azaki susu komona sur santé. Pour la raison nini wana nde nazo ignorer, mais elle est de notre azalaki kaka de notre et le lot tiki biso tokoki kozalaka na douleur tokozala na santé. Merci beaucoup. Poto na poto. Bonjour maman. Bonjour. Grande sœur, aux grande sœur ya Claudine artiste et comédien au utikotika biso vraiment. Tongi toyeba vraiment leki na Claudine abelaki nini. Elo nini salaki ke po lelo oyo atika biso boye. Po batinyo so tuba programme ayo hommage à Mukomo la mukaki na tongo azoka misapi misato yo salate. Misapi na yo misato yo salate. Après RTO kokende hôpital balobi eza ebandeli ya AVC. Yangwanaka. À part ça Claudie vraiment azana un problème na mutu te to likamo ezala kite. En tout cas azaki na problème na mutu te ezali pe na nyongo mutu te. En tout cas azali na problème te. Bonjour. Bonjour yaya. Lelo tomoni ke oza yaya ya Claudine o awuti kotika biso vraiment. Tonto yeba vraiment Claudine ana bana combien? Azabana. Claudine ana bana combien? Abala. Abota na balate. Azabana balé. Fille moko na garçon. Donc que Claudine azaki leki na yo nda awuti kotika biso to bozala na famille azaka ndenge nini? Aza sekisaka batu to caractère nezala ndenge. Ye penza la famille babengaka ye sena na famille babengaka ye sena soka ye likambo esilaka azaki mutu moko alingaki koseka mingi makambo ya makasi trop azaki makasi mais soki aza problème ezali soki ya ye ezo solution mpona en tout cas kote nazalaki nayebi te na wabani. Merci beaucoup grande sœur vraiment.
ya mingi akoloba eza te ezaka toujours biso so toza bato eza nzela na biso nyonso vraiment na osenga na nzambe vraiment bozala bien en famille vraiment mpe bato surtout batikali na famille nzambe vraiment abatela mino merci poto na poto poto na poto. Merci poto na poto, merci surtout bolanda qui émission la bino facilité na système no poto na poto ko bolingaka mingi vraiment le l'océan na so Claudine accueil na Pierre sonna réponse en paix akede vraiment malam merci na boss na ngala mi musako na nkolo jeunesse du Saint-Esprit merci na yemoko mère Malou Natalia na peso mama mbote be place au sali vraiment susu mawa toucher na mutema na bossa inte dido you my food vraiment place aux années na peso bambote belé na minga lo bamite yemoko na grâce ya chinois nonde bo moninga vraiment bombo sinja de coucham bien chargé China Botalatala Mère Mila Claudine Pierre Sonna réponse en paix poto na poto boss na la mine merci beaucoup www.potonapoto